www.congoyasika.com. Tolanda. Masola mikolo babi ne zappez pas bozalawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échanger ya ngolo verir même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer bachacho ya sika tenda. www.congoyasika.com. Doma solonze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo Sika, Maxa Sika eleki na 24. Yes! Oh, my friend! Med brune och det är ringa som alla känner. Och strida fulla. Så jagar vi Ja, se det är big man. Jävla bra! Tar de bild eller film? Ja. Kan man ta ett bild? Masolo original. Det la kotiango. Kotiango. Tout ça va m'aider na katia solo. Ja. Ja, le 29 vous êtes très mystique. Original. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fali Ipupa Dicap la merveille. Original. Laissez, écoutez bien. Original. Get up and dance. Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, let dance. Sud-America, como estás? Asia, hi. Hepazuka, haya. Abidjan, on s'enjaille. Voilà Yaoundé Makossa, Libreville, Oriengo, Amola, Bondia, Dakar, Nanga, Def, Mbala. Marie-Jeanne, Bolo. Affaire nini petit na ngai makamuni tozomona makami tozoyoka petit na ngai solo ne ezobeta na Scandinavie donc na précisément donc na Oslo. On a avec ça nous aux ala donc mais na moni ozobimela na baradiso lotezi makambo ezoleka na pemaki awa bahotel surtout na moni yango mpena moja la charité awa nde nazwi pene esika pena place pena ya bien place pena na pemi place bosi ye moko apemi donc lodi kuma nzamba Norvège donc naluki nde esika nde koto siko tozokende wapi mpo okike basango bato balelike fo balekaka na video makambo ekosuka te suka na publicité soirée originale avec Maurice Premier et vous avez nini si donc soirée originale tozokende kobenda bavie ya kati bakobeta masolo donc bakolobela soirée yango ndenge nini ekozala donc bakopesa masolo na bango balobela yango donc soirée okoleka mpena kitoko donc soki ozangi nayebi te soki ozangi mpena debitinga moko na kozala wana donc kitoko kwa
toketomona bango toketomona bango avec un gros mot le boss. Bonjour, chers internautes de 3xW Congo Yassika. Comme toujours, vous le savez très bien, votre humble serviteur Maurice Premier, Oyazo Pesa Bilengi na Katia Scandinavie, Oyazo Lamoussa Masolo na Scandinavie, les Diego Kao de la presse congolaise na Katia Scandinavie, votre porte-parole, tant on a télémaka, makamyo sope télémi. Et télémi, kaka na soirée oyo, soirée originale. Soirée originale. Ndenge bozo kaka originale oyo yemoko mon pote. Fallait pour parler qui cette fois-ci makambeza original et kato solo là qui makambeza original. Donc makambako tricher ça te ka ndenge tozalaka ndenge petoko la qui ça. La originalité de notre vie, la originalité à Scandinavie, la originalité à Glody Kouma, la originalité à Glody Kouma, les jeunes patrons, originalité à Boakambongo, le Bob Kaungu, originalité. Banama, il est que les jaloux vont maigrir, surtout ma mauvais conseiller, mais non, ma mauvais conseiller. Ok, ma mauvais conseiller, vous avez mon thème, vous avez maigrir parce que Maurice Premier est toujours qui toque. Nous que personne n'a eratakate avec Glody Kouma, ma solo oya soirée et sololi. Ma solo et sololi, soirée et sololi, la nenga moukete soirée et sololi. Naibisino que non là la teba fond par-ci par-là, bana Felande kuna place à Mani avant Dakar. Bana Felande place Charles Le Poète de Felande au assistant à Congo Yassika Vision Salissa Congo le futur honorable Yeme 007 place avant Dakar. Ba bengi bakoya en délégation. Bongo bana Stockholm capitale de Scandinavie kuna balobi ke masolo aussi la té bongo place ngai moko Maurice Premier na vanda place masolo koleka ah masolo ya world place na zala kizara toujours world soirée et sololi Glody Kouma à sololi alors pona sabino ke tanto lobaka et salemaka de Londres Sida Bilel après son retour na baka après ce retour à Kinshasa, première prestation et Kozala Scandinavie. Après ce retour à Kinshasa, na ba mota Kintanga e nango, na ba inspiration à Kin, retour na e très forcé. Première exhibition et Kozala a Katia Oslo, Bana et Norvège ne savent pas que Masolé Zako Kemba, Glody Kouma Sololi, serait original et Sololi, Congo Yassikape et Sololi. Congo Yassikape Sololi na ndenge ya lisekite. Masolo Oyo, ce qu'on raté. Ah, heureusement ba histoire. Naibisino qui les jaloux vont maigrir, ba mauvais conseiller, au bakanisaka, yebara qui tout ça là, nzela kaka toujours Maurice Premier très fort avec Congo Yassika, Vision Salissa Congo. Tolobi que les 29, les jours J-3. Les jours J-3 ba sololi. Bongo ba na Paris, to kozalamo en direct. Ah to lobakana ba preuve. Tozo benga Paris sikoyo. Tozo solamo en direct. Et puis tozo benga mboka Suisse, mboka ya Suisse. Tozo zwango en direct place oyo na Genève place de Londres avant Dakar. Tozo benga Belgique, tozo zwango en live. Tozo benga lisusu Stockholm kuna na Göteborg tozo zwa fio tingo mape akozala tozo zwango en live. Awa masolo et sololi. Bongo ba prêtre à kotoyo. Bongo ba jeune à kotoyo. Jenny Kinende. Bongo ba Blaise Alingi café nord de la Norvège. Ba Nyota Nyota Mapangi. Akuna Matata. Nganda Viber. Binono surtout Bokoya et Kozala très mystique. Alors Binono Soboza on attend. Avant d'abord Kabino, avant de mettre ma solo, il y a soirée, les jours J-3, toi y de Londres, Yemokwaza en ligne. Parce que c'est nous qui a confirmé présence na la duchesse a confirmé présence na Fio Tingo m'a confirmé présence na Bongo ma solo ngo Kozala ndenge nini. Avec Maurice Premier, avec anniversaire sous na katia soirée, il y a Maurice Premier aux alanengenini. To yambai. To zwa. Alors technologie et d'abisso. La mystique à technologie, to zo benga
de Londres. Toujours de Londres en direct. Mon ami Oyo, prêtre de Londres, Sida Bilele, facile à garer. Bah comme moi si nous sommes découvrir ce qu'on a quatre à publicité Oyo, boye baké awa masolo et ratakate. Masolo et ratakate. Ndé na esiko que masolo et ratakate avec Guillet. A Guillet d'or, masolo et ratakate. Bobden, Bob Bokambongo, masolo et ratakate. Nani lisusu, Papi Kanda, Gabi Kilima, masolo et ratakate. Glody Kuma, atie mon solo, soirée et solo. Soirée et solo, il faut te soutenir toujours, on va au salamalam. Ngai, votre frère, on a pour soutenir, on va au salamalam. Félicitations à la jeune à Oslo. Félicitations à la jeune Scandinavie. Parce que vous ça la moussala et ça comme on a. Tu sais bien que beaucoup de médailles. Mais n'a joué tellement de téléphone et outils par-ci par-là. Quand c'est que médaille nous ça pour consommer Europe mobimba. Na lobby c'est à la Scandinavie. Na monique. Balbiti vraiment ton église laquelle le romo a mené les gens to ça la yangote. Soirée et cause la pirement 100% original. Mais tu repères ça va prix les sous-souté. Ba prix de Scandinavie parce que ba lingez la costaud ndé après soirée oyo toko solo là toko solo là prix de Scandinavie et ko pesa masu na soirée parce que et comme vraiment t'es 3 jours et comme mukié parce que il pesa la maman na likambo bomo na me bato ba bengi tellement que na moni ko la injustice to pesa ba mususu azo mériter ba zoate yango to stopper to kangi ba prix et qu'on peut s'amater, mais l'activité c'est la très mystique dans la soirée originale à Glody Kuma à solo les jeunes patrons où il y a tiens mon solo et puis mon kile ndimi petit wana les jeunes patrons de Ningisi Mikolo Oyo Glody Kuma les jeunes patrons les jaloux vont maigrir quel pas mauvais conseiller. Quel pas un mauvais conseiller, mon thème ma baby non pas mauvais conseiller. Alors ma solo oyo et ça n'a ndenga mystique à tiens mon solo. Ah, on a minute oyo, bozo soit yemei Sida Bilele de Londres, facile à garer. De Londres, toujours soyez, sans plus tarder, la mystique à fourmi, la magie à technologie, toujours de Londres. Na habité, ah, la technique, et ça, tiens, moi, pocoso, moi, pocoso, mais pocoso, on va tout de suite là, parce que c'est un qui passe Maurice Premier à Zalaka et ratakate. Eza ma solo ya word bana mai ota yo vanda so wapi yeba ke ça les a bolite décoration vanda tolanda allô ok alors Maxime moi volume na ma solo ndenge za awa boye oza en direct na kati ya Scandinavie na Oslo de Londres sozo na biso na vola na très pepele journaliste boss Maurice Premier de Londres bazo zela yo lokola roi yo ebika nde to betaka masolo na 2013 et solo la bato balela bato basepela balela présence na balela musala na yo surtout que uti kine ko la première sortie na yo na kati ya Scandinavie prix Nobel de la paix oyo Maurice Premier le boss le Diego Kawazalaka masolo oyo Glody Kuma abeti soirée originale basangweza ndenge nini okoya to koyate en tout cas na remercier d'abord yo na opasser bobenga et puis na remercier Glody Kuma ni photo chaque fois tozosolola kitoko totali kosomana lelo na journée aconfirme nga keno makambo tu eza kitoko bato baorganize bien ebisinga petit frère na biso grâce aza na pointe bakoorganize donc makambo tu eleka pepele nga deja si nabongami awa nazozela billet eya lobi comme ça vendredi nakozwa vol nakomi donc naza prêt naza na makambo na ozozwa na kimi donc nana bimiseli yango bato te naza bimisanga kaka kotiona donc bino boyebi ndenge makambo eleka turo bo apuye Glody eleka ndenge elekaka ya liboso esalaka makambo ya limosine etololaka bie bapetit sere wana baencadranganga wana badegrâce na baninga mosusu wana Christelle, Grace, Colomoni,
Prince, grâce de Redo, bango nyonso wana baza kozela yo, bango tu baza kozela yo, Jenny, Kinende ingénieur, bazo zela yo, nani lisusu, Valentin, bazo zela yo, petit na yo, oya salaka lokola yo, petit de Londres, aza kozela yo awa, donc, Blaise Alingi alobi, cette fois-ci, yo moa oko sepela. Donc, pesa biso ba impression ko zala ndenge nini, belela, pour te dire que Scandinavie za kokoya, Finlande bakoya, nani, Suède, Stockholm, place Nyota Mapanga Vandaka, place Oyo, nani lisusu, donc, Ngoli la grande dame Nganda Viber, DJ KBJ Azalaka, toujours l'animation, il y a DJ Balele, et que ça très mystique, plus que pour 2013. Donc, impression des années. En tout cas, on a fait à trop, on a fait avec les amis de métiers noirs de Norvège, de Oslo, il y a solo là très bien. Là, la minimum social, il y a madame qui sont invitées, après événement, il y a madame qui sont appelées dans les corona. Dans un avant de quai, on a surprise. On a makambo, on a raté, on a spectacle qui tout. Le bâtiment, on a battu tout baya. Nous avons fait pour toujours un rambissa pour les Africains. Nous avons une idéologie africaine. On a qui t'engagé en live. Le bâtiment va découvrir qui t'engagé, c'est baya, il va vous qui t'engagé. On a vous en un événement, on a raté qui t'engagé, à la malamon à idéologie. Tout va là. Vendredi, na zawana. Na kokita je crois ba 16h17h na aéroport na bino Kongo sike kozala wana Kongo sike kozala wana pona kozwa yo bamona en direct déjà présence na yo ndenge masolo ezo solola ndenge soirée ezalaka omoni ke déjà Scandinavie to pesi yo valeur pour décevoir bana Scandinavie te nzambe azala kaka na yo masolo ezokende ezokoba vraiment tango yaka liboso ba impression eza ndenge nini po tokoki ke kine ningana ka mabe tango lakisaka ba video lakisi ba impression ba prestar yo ba limousine américain oyo vraiment Maurice Premier atiaki ba moyen oyo eningisaka ba Scandinavie ba impression eza ndenge nini de Londres. En tout cas, na ko bosa na ti nazo remercier yo na bureau peut-être na Kinshasa na kata galerie présidentielle. En tout cas, vous avez beaucoup de social, vous avez beaucoup de donc vous avez des choses qui sont mais moi, je suis trop exalté. Je suis on a décidé dans la poutre en 2013 na sepelaka na bandeko bautaka France bautaka Suède bautaka parler ba mot parce que même bautaka Belgique parce que on a tout animal donc bazala et tout développé tout le monde en tout cas on a bien ba fidélité Glody Kouma na yo le Blaise Alingi. Bon, on a bandé on a dit on a tout dans la bango on a la terre on a dit tout on a ba mer on a dit tout ngoli donc ba petit na chico bola ba belé tout zala donc bon ba on a décidé pour ce là na zala na bon on a besoin avec qui na tika qui va dans cette affaire aujourd'hui na blouson il y a à question nom se réponse à King Kester mené à héritage à Bilamba donc ba tikela ki yo. Voilà, on a besoin de cette affaire à Versailles. C'est un peu de commencer à spectacle. Ah, Sida Bilele, facile à garer. Maurice Premier, Betika Ramaboko. Yomoko Kendaki au monde na terrain, au monde bureau, vanda la galerie présidentielle. Yomoko confirmé yango que ma solo et vanda groupe na ezo kende liboso la musi bango. Tozana naka pona ko soutenir culture congolaise. Merci à trop. Inch'Allah nenge bande ko na biso ba musulman balobaka par la grâce de Dieu biso to lobaka ba chrétien. Je suis chrétien, je suis croyant na Nzambe oya batela biso to komona na Jésus na kati ya mboka oyo. Nzamba sunga to mona na o sepelisa ba na Scandinavie parce que monde entier za koningala. Trondheim les a koningala, Bergen les a koningala, Oslo, Arendal les a koningala, Mboka lisusu Dramé les a koningala,
Donc partout na biso que même na Boudé, na nord kuda côté Alaska, bakoya et cause la mystique. Vraiment merci. Toza cause la maboko polele, Glody Kouma a fongoli motema, bato ba sepeli. Donc à suivre. Merci. Bana Maï, on est là qui de Londres, tout le temps en direct. De Londres, facile à garer. Masolo, bon, mon dit vraiment qu'il a confirmé présence nae awa à Kozala. Présence nae à Kozala et Kozala vraiment mystique. Alors, moi, impression, il y a bana Oslo, parce qu'il y a un nini. Guilin d'or. Tout ce nom Guilin d'or, Masolo Oyo, azo un baron de nini Guilin d'or. Est-ce que Guilin d'or à l'obinini? Après avoir ça, la mariage na yo en Scandinavie, Guilin d'or aligné après ça ba impresario, donc ba impression, il y a fait comment ba température le jour J-3, Glody Kouma à Sololi. Glody Kouma à Sololi. Glody Kouma à Sololi, très mystique. Alors ma solo et Sololi. Ma solo oyo et vous la mystique. Voilà tozo benga celui qu'on appelle Allo Guilin d'or. Ouais, Guilin d'or, dis-nous. Ah, Guilin d'or, osa bel et bien en direct de 3 fois W Congo Yassika, Masolo Oyo site à Scandinavie, Diego Kao ya presse congolaise, azo benda Masolo na nengali sekite, awa mukileza koningala, bana bazo benda na jour le 29 oza la mystique. Toyebi ke yo sala ki mariage, mo ki maman na mariage, après yango au promettre biso nini na soirée originale parce que déjà oza na mabele ya Oslo. Ouais, on devait faire soirée dans la mort comme événement, soirée originale. Dans la Scandinavie, il y a Norvège, Suède, Finlande, où on écoute le Guilin d'or et dans la place, avec featuring là-dedans, quand on nous a Ah, yeme iboka mbongo tokozoye parce que mikolo ekomi kaka ye azobwaka mbongo soka leki fo bosepela. Mais yo moko dès tolobaki kaka masolo ezo continuer tozaki bino ke en direct impression jour J-3 masolo bino moko bozoka nde masolo ezo solola masolo eza ya koningana na ndenge aliseki te tozoyoka sikoyo yeme le DJ Balele mutu oyo asimbi ki DJ awa na kati ya Scandinavie po ye nde mutu akosimba soirée wana DJ Balele sepelisa bana tolanda ye en direct de Stockholm awa toa na kati ya Norvège toyoka ye. Allô? Allô? Wana za DJ Balele? Ouais, là, DJ Balele. Ah, DJ Balele, vous êtes au micro de le boss Maurice Premier, le Diego Kao de Scandinavie. Diego Kao, le patron au hasard, journaliste. Alors, Toki Basangoke, Yozoya, Nakatia Masole, soirée originale. Est-ce que Nakatia Stockholm, soirée au Sololi? Une soirée déjà pour solo là, donc, Nisbaninga Nanga. Où est manager privé dans Fabrice Ndala, Aïma Solo, donc soirée déjà pour solo là, dans Stockholm. Délégation, ils ont été délai, ils ont Stockholm, dans soirée, donc soirée déjà pour solo là. DJ Bayele, Sangonare, Kei, est-ce que vous avez Kissi? Et là, qui était dans la Moussalo, tout le monde, Moussalo, pour le délai, on s'est salé, qui est tout ça, la route commune, on le voit. DJ Balele, batu bako sepela nenge nini promettre, chauffer, kozala nenge nini? Normalement, batu bako sepela, batu balingaka rumba, batu balingaka ndombolo, batu balingaka afrobeat, batu balingaka dancehall, batu balingaka hip-hop, bako sepela tout, batu tout donc bako sepela. Nayebi ke Congo ya siki kozala wana, le boss Maurice Premier kozala na grâce na yo kozala na biso tout donc soirée kolega kitoko wa sepela Congo ya siki eza numéro 1. La carte Scandinavie, donc, DJ Balele, le pour les jeunes patrons Kouma, Glody Kouma, soirée et Sololi. Na robo sonati, voilà na robo sonati, ndapali ki toko matina bambuka wana dans la kasi na ye, ndapali ki toko mati ko tona dans les boss. Glody Kouma place aux alliés, bamsala na yango wana donc
aux à la bêtise, au tête la main. Donc, il y a des gens qui sont la vendredi sur le terrain, on met ta carte, Bambo, c'est les boss. Le coup, avec une mauvaise première, Bambo, c'est place vous allez dans la CPL. Dans la CPL, déjà, on sait la carte. Zala ko sepela DJ Balele ata yo obina katedi okobina jour wana parce que le boko mwana ya mwana mobali olito ya miziki ata ningana katoko bada tremblement po ya ningisaka toujours DJ Balele merci confirmer que masolo déjà carré awa déjà to soit de Londres to ba te belé ba pesi ba impression na bango soirée ko sala les jours J. Bongo Zanga, merci pour avoir accepté notre appel téléphonique. Moi, dès qu'on va ma banga, c'est pas ça, bah ouais, pour ça Congo et Sika. Si, c'est obligé, ça va Congo et Sika, ça va voir si donc ma patron quoi. Ma banga est déjà dans le bon manager, nanga, ou un manager, nanga, manager privé, Pablo Sindala, na mère pour ça pour aller ma beauté délai, na botanité Martin Dina, Félix Adiakese, Gervais Monde. DJ Snoop, Wanazali, donc nous la Tarama Solo, DJ Snoop, Kambuti Dele, parti parlant à Papa Delfina, la botanité, Moutoumora, Kumbuzotima, Maga Armani, ça se dit, on a dit que petit c'est un boss, tandis qu'à moi, on a dit que ça la Kambuti Dele, donc, Anderson parmi les grands Suédois, Kambuti Dele, voir. Anderson Faye, les grands Suédois, déjà confirmé à Rosala, parce qu'ils ont occupé moins de zones alité, Blaise Ali, qui a fait de la Norvège, Meridio, à Rosala, na moi sinaye, bango surtout à Rosala, donc il m'a sonné Rosala, carré, na Nengali sécurité, donc casquito Rosala. Bon, on dit qu'à Prince Monzale, donc rejoint l'équipe. Keep Mora Mounene. Le Prince Monzale. Producteur privé nanga wa sala ki maswa solo nanga ifanda sina bamboka Tokomo donc les Kafkito Mukonza so composé à tous les jeunes les jeunes tout la Scandinavie président la biso yona to voter biso moko donc na bosa ni ete masala ngedele donc merci tenawa. Vraiment merci beaucoup. Neto le bara toujours Inch'Allah biso ba question le bara par la grâce de Dieu neto komona na vraiment par la grâce de Dieu donc to komona na ezalaka amuser la galerie to se pesaka moi ba stress longwa mais toujours na katia discipline. Merci beaucoup. To monani na aéroport toujours pour te confirmer présence na yo. OK, merci beaucoup. Ah kitoko to comme vraiment na suka to esa bino que toujours na katia mboko parité to beta siko Panama kuna dépasse toujours joie yemei Kristalova mwana mwasi oyo la mannequin de la presse congolaise ye akozala Kristalova masolo eza ndenge nini na kati ya Kristalova masolo ngo koleka ndenge nini poto tika poto esa bino ke eza Congo ya sika erataka te Congo ya sika erataka te donc bino bosala makambo na bino mais yeba ke mutema mabe eza mabe conseiller yo conseiller mauvais conseiller yo mutema mabe yeba ke ozana seyo donc esprit wana il faut changer parce que nzambe alingaka pato baza kosala ba sacrifice alors ba mauvais conseiller nyo surtout na mayo wo ba plan na bino ba conseil na mabe na bino allez to baki bino awa tozana kati ya Congo ya sika mutema malamu poto tonga mboka to soutenir mwana mobali oyo les jeunes patrons Glody Kuma awa toza siko en direct na Panama to soit Kristalova Congo ya sika na Paris à cause na poto la mwana mwasi oyo. Bonsoir Kristalova. Bonsoir Maurice Premier. Votre patron le boss est là. Baleli bapib na yo. Balingi ba c'est Kristalova kozala. En direct de Paris. Toujours on a Paris, yoza Kristalova. Pesela bango ba yo kamongongo la charmante. Bonsoir déjà à tout le monde. Je suis Kristalova. Kristalova, moi on appelle ça c'est Casino. Dans la soirée on a la Norvège hein. En Norvège. Voilà, un groupe n'a Mobimasta à Paris, il y a un vrai chéri. Je m'en vais dire Maurice Premier, parce qu'il vient tout cas par Osala, comme toujours. Il y a des Panam. Alors, on a corrigé, il m'a dit qu'il y a un petit moment, ça va qui est bon, tout Osala, on a fait dire à Maurice Premier. Donc,
Ah, donc bah qui mon bataille vraiment que osa facile à garer. Là, ni sexy, ni très non, ni vulgaire, mais toujours système ba ngba mona mona moi si oyo azo tombo la konga sika. Oyo lelo konga sika basali ko luka. Pesa la bango lisusu. Ningi so souvent ya Scandinavie ça bango Maurice Premier azana nidi. Soirée za nini. Maurice Premier, Adam Maurice Premier, le poste, le poste à Cristal, le poste, il y a pas de signal, le mot politique à poste, car nettement, on va y dire. Là, Cristal, on n'a rien à soirée, on sent qu'ils sont pour rien au monde. Je serai toujours là, dans le bien, on vient à la fête de soirée, là, pendant le lien qui se va dire, on est là, corrigé, on est là. Le mot politique à Maurice Premier, le poste, on va dire, dans mon cas là, alors, je vais voir tout corriger, on va dire, des salariés. Yo me dis que ma foot pas là pour le là. Parce que le lundi va le là. Yo me dis kitoko mungongo na ye yokami ya solo bandimi kokoya oza mystique à fourmi place Maurice Premier à la katakate masole vandi. Merci beaucoup. Toza kozela yo les jours J. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Yeah. Merci, tokomi na suka ya émission oyo ezaki kaka mpona oyesa bino ke soirée eza confirmé le jour J-3 tokopesa médaille lisusu te prix médaille oyo tolobaki na bino bokozwa na kati ya soirée oyo tolobaki prix de mérite de la diaspora congolaise de Scandinavie. Prix wana ekopesa mate parce que toji appel tellement ebele bato mingi balingi bazala bauta Paris ba participer po bazwa prix wana balingi to yesa wa munene elongwa ya Scandinavie comme ya Europe momba ya diaspora mobimba yango au moins to changer ekozala suna soirée te tozo préparer loko comme maman na yango pour vraiment masolo evanda po bato bauta partout baya po na kozwa prix wana. Mais ma solo tozo lo bezali confirmation ya jour J-3 soirée originale ya Glody Kouma Maurice Premier azawana à cause de la Grèce Mbiza Koya, Boki de Londres, malheureusement, toujours la richesse, Azan Anzela, Taïse Leki, Fioti, peut-être toujours joyeux, toujours Mekasou Fioti, parce que le téléphone est le bien et puis tu clôturer ma solo. Vraiment, merci. Naba Oyo sur Balinga Congo Sika. Merci Naba Oyo sur la Congo Sika. Vraiment, on est ensemble. On est ensemble. Pour que Moussala a les Salema, a les Arali se quitter. Donc, il y a un mouton, mauvais conseiller, qui est toujours détecté au place aux alliés. Donc, Kalamine était au ministère de la Poisson. Alors, dans la minute Oyo, tu le mets surtout les jours J-3, soirée originale et Sololi, Glody Kouma à Sololi, Bastard, nous surtout Bakoya, Bilo Kaseki Bakoya, Te Bakoya, événement Oyo Koleka 2013, parce que tu as le principe de croissance. Awa, tous à ramener ma bête au fond là, toujours ma porte pour na bandeko, pour na ba jeune, ba moko bâtir ba moyen, ba moko bazo que les séries tous tenir ba jeune, ba que des séries bosso. Vraiment merci partout bozali, au bozu chance à Rolanda Bisso. Merci toujours tenté pour la dernière fois Fioti Ngoma. Ceux qui te juillet, c'est bon, ceux qui te juillet était, nde wana lisusu, nde tokutani, kaka na soirée, nde bokomona vma biloko mystique. Nde bokomona babiloko ya mystique toza basaperte mais awande mosala mosala eza malamu mosala eza papa na mama bolingo ezala tolongola motema abe tokotonga mboka na biso. Allo Fioti Ngoma. Oui, c'est monsieur Maurice Premier, excusez-moi pour la surprise parce que c'est vrai que tous bien plusieurs fois, tous joyeux pour tout ça là, promotion, il y a soirée originale au Rosala, le 29 awa, tu as dit que na Katia Scandinavie, tu as grand comédien Nabiso, grand artiste Nabiso, Fioti Ngoma, ozalaki na ba étude, ozalaki na makambebele, ozalaki na tante, mais cette fois-ci au lingi obima o soutenir ma makambo ya diaspora o tombo la diaspora yango na to contacter yo. Bonsoir. Bonsoir. Boni papa. Ah bien, c'est Maurice Premier, le boss, le Diego Cao de la presse congolaise de Scandinavie. Boni. Ouais. Boni maman Mado. Boni maman Mado. Ouais, bango so baza bien maman Mado za bien na bana, bango tukimi za ngo malgré bozinga surprise ba hero na ngina la. Poto benga ki so tali mama na téléphone au moins la miss call, au moins déjà ma miss call, ndeto benga ki yo poto so ayo. Na téléphone wapi? Oh kaka o nazo soba nango. Téléphone ezala lisusu ngate téléphone eza numéro ya mwana. OK.
Ah, vraiment, Limbisa Bisso, donc, c'est ça que le numéro de Tozanango. Vraiment, tu as organisé Dodi Kouma. Les jeunes patrons ont organisé une grande soirée. Tu as soutenir hier pour la soirée. Tu as l'année passée. Cette fois-ci, c'est lui qui est à la tête de la soirée. Il faut soutenir ma jeune, il faut soutenir tout ça qui est du Bosso. Alors, à Bengisi, artiste, donc, il y a Kati. Alors, impression des années Nini, Bassamangos années Nini. En tout cas, merci beaucoup. Ndenge vous pensez dans l'aïe. Les millions de Bolivia qui nous tout le monde Scandinavie et bien le seul artiste de grande Scandinavie dans le niveau et dans le cadre il y a comédie. Donc j'espérais vraiment de cœur qu'il y a autant de vraiment Scandinavie quoi. Alors l'initiative voilà n'a joué mon pénal de cœur n'a joué de la gata. Ndenge Bolivia qui n'a joué de la gata billet sur billet commis. Na sur jour il y a une bonne monnaie. Ah, ok, kitoko. Fiot Ngoma, bien, tu es non seulement l'artiste comédien, en même temps tu es donc réalisateur. Ok, à scène, au salaka, au lobby cette fois-ci, il faut tomber là, diaspora, il y a Scandinavie. Vraiment, pour la Congo et Sika, au lieu en tout cas, pour souhaiter la longue vie dans Congo et Sika. Congo Sika exercice moko nationalité na Congo Sika na 3 reprises mon débat na mon état que non ça va et en tout cas des fleurs vraiment na visionnaire nango qui est Yomoko Maurice Premier na pesi ba mot trop en tout cas na souhaiter avoir bonne chance Congo ya Sika dès l'avant. Merci vraiment tozo zelayo fio ngoma aboko polele. Oza vraiment mutunabiso il faut te baba valeur oyo tozo incarner na Scandinavie mboka malili mboka batamayele mboka bato bazotanga vraiment totondi yo parce que mutu ozalaka nango soki ba congolais so bazana nango ya solo makambe ko changer. Merci beaucoup pesa maman mbote pesa bana mbote na tondi yo pokwa elamu place ozali ndeto monani lisusu na soirée originale ya Dodi Kouma. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Et bah, courage, vraiment, na Dodi Kouma. Dodi Kouma, les jeunes patrons. Dodi Kouma, on a fait des encouragements, donc on est de l'avant. Merci beaucoup. Ciao. Merci, Papa Maurice Moukoul. Merci vraiment, Tokomi Nasuka. Il y a promotion à Bisso le jour J-toi. Il est qui de Londres, Fiotingoma. Guylain d'Or, Bob Kaungu, Boyoki Kristalova, Boyebi Masole, vous êtes très mystique. Merci. Ndeto Koutani, l'issue le 29 par la grâce de Dieu. Félicitations à Dodi Kouma, na Moussa Lozo Sala. Et puis, Bisson Stozawana pour la soutenir sur les Kitoko. Merci. Na Oya Sungi, surtout sur l'image Oyo. On l'appelle vraiment. Na bien toujours. Maman Mabondeli, Anya Kibamba, moi Maurice Premier.